sai etondi okati na ngai pona ndenge tokutani lisusu na mokolo ya lelo bino balandi ya Prince Ngango Télévision na nzela ya ba ordinateur na bino na nzela ya ba téléphone na bino na nzela pe ya YouTube ndenge tobomo mesano lelo na bosolo na liloba ya Nzambe tokutani lisusu na moko ya batei na biso oyo bomesana pe kolanda mingi oyo pe bosepelaka na ye na ndenge ayebaka kotalisa biso liloba ya Nzambe ezali nini na tangi kombo na ye ezali molingami kefa lelo na mituna oyo botunaki nakokaki kotikala ndenge wana te po nayebi ke na kati na bino mingi oyo balandaka émission na biso oyo tolobelaki na oyo etali baptême kobatisama na mai na kati ya kobatisama ya mai wana mingi baye balobi toyokaka balobaka soko babatisi yo na mai okomi muto ya sika obotami sika yango wana na mituna na bino wana obotunaki ebelebele natali nga nalobi te ngai nakoki koya koyebisa bino yango te molobeli na biso azali oyo bomesana na ye oyo pe boyokaka mingi ezali ndeko Kefa mbote epa na yo esengo etondi okati ya motema po bandeko batungisamaki mingi balingaki bayeba mbotama ya sika ezali nini mituna wana euti na nzela ya oyo outaki kotalisa biso na bango na kobatisama na mai po ebele baloba zongeli yango lisusu balobaka nouvelle naissance sokoza baptisé de l'eau esprit saint okomi nouvelle créature ozwi nouvelle naissance yango wana natalaki nga lobi te tozongela nanu na émission na biso bosolo na liloba ya Nzambe po wana toyokaka bayike balobaka yango pe mwa mingi mais na nzela ya liloba ya Nzambe mbotama ya sika ezali nini. Merci mingi ndeko Jean-Jacques pour la motuna na yo ya musindo oyo pesi parce que pour nakende na lumbango nazwa nanu Biblia parce que maloba nanga eza maloba ya mutu kasi liloba na Nzambe oumelaka éternellement so toke na mukanda ya Jean chapitre 3 mukanda na Nzambe eza koloba boye eza na mpaka moko o batanga na Biblia na kanso so kaye deja mpaka wana babengaki Nicodème azaki dokotolo na mubeko na kati na tango ya Thomas. Alors ndeko wana Nicodème ayaki na butu epai ya Yesu olina loba na tango mbala moko na Jean chapitre 3 verset verset à liboso. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Eza maloba na ngai te, eza maloba ya boule. Oui, ya solo to uti kotanga liloba wana na Jean chapitre 3. Mais eloko moko pe nakoki kobakisa na motuna oyo Nicodème atunaki wana oyo alobi kolo pona abotama ya sika. Mbotama ya sika wana na ndenge Yesu pe aye koyebisa ye soki abotami na mai te pe na molimo te ezali kozongela kaka lisolo na biso ya baptême nde kokoma na moto ya sika to vraiment talisa biso nanu eza ndenge nini. Très bien. Ndenge tokoki kotanga yango soki moto abotami sika te akoki koyingela na bokonzi ya lola te akoki pe kososola yango te. Mbotama sika ezali eloko mosusu.
libatisi na mai otuti kolobela ezali pe eloko mosusu. Donc sur le plan pédagogique eza makambo oyo ekeseni, bien que makambo nyonso wana okoko bika yango na mokolo moko. Bien que makambo nyonso wana okoko bika yango na mokolo moko, mais sur le plan pédagogique ekeseni. Alors nde pona koba kota zoli kambo ekeseni tokena nanu kaka na makomi ya bule awa tokena Matthieu chapitre 28. Ngana nzambe loyi boye. Matthieu chapitre 28. Iloba yango elobi nini? Na verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 29 et verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Bokende, bokomisa, mabota manso, mokili mobimba, baye kolinangai. Ko batizaka bango, na komba tata mwana pe molimo santo. Asuki wana. Et puis alubi, nasima na bino ko komisa bango baye koli, bolakisa bango oyo na prescrit bino oyo na lakisaki bino. Nini yango ya lakisaki bango? Batu oyo bakomi bayekoli, batu oyo basengeli ko yambi Yesu Kristo lokola mo konsipi mo yekoli mo bikisi na bango, e sengeli sikoyo bayoka doctrine, bayoka mateyi ya maître o bango bazali kolanda, c'est-à-dire nkolo Yesu Kristo, pour être bakoma ba véritable bayekoli, ba véritable disciple, bayokaka doctrine ya maître na bango. Ndenge na mokili ozali élève na karaté, il faut landa penza enseignement ya karaté pour comme penza maître. Pour ndenge pe na Biblia na royaume ya na bokonzi lola, tango yo komi moyekoli ya Yesu Kristo, et sengeli o landa enseignement pour comme véritable disciple, pour suka yo pour comme maître. Amen. Amen. Voilà. Donc ce qui tolandi bien nanzela ya Matthieu chapitre 28 autouti kotanga sikoyo. Nouvelle naissance ango sikoyo ezosenga lisusu mate ya mususu otoyoki yo nouvelle ma doctrine. Doctrine ango doctrine nini? Très bien. Ndenge tukotanga na Matthieu 28. Bato oyo bakomi bayekoli esengeli bayoka enseignement parce que Bible le biete ba nyonso na église primitive ba nyonso bandimaki bazako sala nini bazalaki assidu au temple bazako ya tango nyonso koyoka matei. Donc ils étaient assidus au temple pour nini pour na koyoka nini molimu azali koloba l'ecclésia lelo pe ebongwanite bo nyonso d'ailleurs ndeko Jean-Jacques soko expérimenter likambo wana o biki mbongwana ya solo, repentance ya solo, conversion ya solo, ezaka tshuru esengo monene ukuninga kuvanda kutenda kote soko yebiki lelo eza mokolo église mbangu yo uzokene mbangu parce que ata kutukulia ko négliger yango parce que olingo yoka nini nzamba lingo lokona ne catégorie nde esengo wana parce que mulimo musanto oyo abengi yo akendekene loba na nzambe. Alors pour yo ete okola na nzela ya bokonzi ya lola, il faut otondisama na liloba ozala instruit dans les saintes écritures pour ete okoba na ko yeba Yesu Kristo na ndenge ekoki. Parce que regardez, à travers eloko oyo babengi repentance oyambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo, nzambe azwi yo a justifier yo, c'est-à-dire à partir likambo salaki wana masumu na yo atako ezalaki lokola suki makile ndenge nini atako ezalaki munene lokola RDC mobimba, à partir du moment yo bongoli motema alors okomi pembe epa na nzambe lokola osala tali so mokolo moko te. Nzambe alongoli mikumba wana nyonso alongoli yango
okomi pepele osali obiki eloko babengaka na biblia justification nzambe a justifie yo donc okomi mutu oyo ya peto mais ndeko Jean-Jacques ntango nzambe ajustifie yo ça veut dire quoi azwi yo ozali kati na maboko na ye oso comprendre ozali kati ozali lokola mutu oyo na toki na ndakisa ozali lokola mutu oyo ezali lokola ndenge par exemple ozali wana olokoti vert ou bien olokoti lopete ya or eza kati na potopoto osepe nango omoni ke or lopete wana ya or okotia mbala mongo na musapi te okoni ah très bien ndenge moko pe nzambe alokoti yo abengi yo ayambi yo na mosoto no nyonso ozalaki na yango alors sikoyo nzambe il faut asokola yo akosokola ndenge nini na nzela ya liloba totanga yango nanu awa na liloba na nzambe toke na 1 Pierre chapitre 1er kuna toza kotanga bobele boye 1 Pierre chapitre 1er toza komona ke et manifesté naza na 1 Pierre hein, chapitre liboso na verset 20 prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Ayant, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence incorruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Soki tososoli malamu na nzela ya liloba oyo towuti kotanga mbotama ya sika ezali oyo ezowuta na semence oyo liloba yango moko ebengi incorruptible. Amen. Ndeko Jean-Jacques na mulozamba yele makasi ozwi pensa likambo ya mutu ya penza. Donc likambo ya mbotama ya sika ezali kosenga ete liloba ya nzambe ya solo o babengi momboto ndenge towuti kotanga yango la semence incorruptible etia makati na mwela na yo na kati na âme na yo na kati ya motema na yo. Amen. Nde semence wana incorruptible evande semence incorruptible ezali c'est la parole de la vérité. Amen. Amen. Donc cette parole de la vérité qui est la parole vivante et permanente de Dieu tant evandi kati na yo alors molimo mosanto ekoya kopesa vitamine na kati na semence wana po ete yango ebota Yesu Christ kati na yo. Amen. Amen. Alors ce qui veut dire ceci mbotama ya sika ezali kosenga nanu ete yo ozala engendrer ndenge nini engendrer na sens que mbotama donc germe de vie esengeli ezala déposé kati na yo na kati na matrice ya motema na yo matrice ya âme na yo tango semence wana oyo germe de vie evandi kati na yo na nzela eloba na nzambe alors molimo santo lokola elandaka semence wana ekotia vitamine na kati na semence wana e engendre yo nde nsima na yango obotami sika ndenge pe na ndenge ya momesano ndenge Bible elobi ete c'est la nature elle-même ne vous enseigne tel pas ndenge komei na 1 Corinthiens chapitre 11 ndenge pe na ndenge ya mokili po mwana abotama ndeko Jean-Jacques esengeli tata na mama basangana po ete momboto ya papa ekota kati ya mama parce que papa nde mutu azali na momboto oyo epesaka bomoi epai ya mama tango momboto wana ekoti epai ya mama yango wana balobi ete papa engendraka mama nde abotaka. Les papas vous engendrent en déposant la semence chez la maman. Alors la maman met au monde. Maman de abotaka. La maman donne naissance. Amen.
Alors ndenge moko pe na nzela ya spirituel. D'abord liloba na Nzambe oyo le semence incorruptible, la parole de la vérité, etiami kati na yo ndenge tokoki kotanga yango. Alors Molimo Santo eye likolo ya semence wana ye engendré yo lokola mutu ya sika, et alors obotami sika finalement. Alors en ce moment-là, nde liloba oyo tolobi na 2 Corinthiens chapitre 5 et kokoma libiki na yo o balobi ete si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tokomi wana natengela yo yango. Si quelqu'un est en Christ, dans la 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Donc, à partir du moment où yo oyoki la véritable parole de Dieu, la semence incorruptible, la parole de la vérité, alors le Saint-Esprit va donner la vie à cette semence que tu as reçue pour t'engendrer en tant qu'une personne spirituelle nouvelle, et finalement tu deviens une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nde okobika sikoyo likomi wana. Donc mutu nyonso oya yambi véritable semence oya botami solo plutôt mutu nyonso oya expérimenter véritable repentance pe a expérimenter a vu momboto ya solo, nde mutu wana akobikaka véritable nouvelle naissance. Parce que ndeko Jean-Jacques kobosana te okoki kobongola motema pe obongoli motema mais obotami sika te. Oui, frère Kefa, touti kolanda ndenge makomi elobi na 2 Corinthiens 5 ndenge etalisi biso, mais nazongeli na motuna o bandeko batunaki biso ba internaute pona oyo etalaki baptême na nouvelle créature ou bien nouvelle vie. Alors, mingi to kakango peti. Nazui baptême na komi ekela mwasika. Sikoyo nandenge nalo makomi etalisi biso wana. Pesa biso corrélation oyo ezali entre wana, puisque wana ezali Yesu avant akufa baptême tango bandeko baye epa ya Petelo ayebisi bango ko bobotama ya sika na nzela ya baptême. Corrélation eza wapi? Ndenge nalobaki liboso ndeko Jean-Jacques, ezala kobongola motema, ezala libatisi na mai na kombo na nkolo Yesu Kristu, ezala mbongo conversion, ezali kaka nde mosala ya ngolu ya Molimo Mosantu. Donc kobongola motema to repentance ezali œuvre ya Molimo Mosantu, ezali œuvre ya grâce. Conversion ezali œuvre ya grâce. Mbotama ya sikato nouvelle naissance ezali œuvre ya grâce. Na yebisaki yo na ebandeli ete makambo wana nyonso, mosala wana nyonso mutu akoki kobika yango mokolo moko. Parce que so tokei na Acte chapitre 10 tomoni ete tango Pierre akei epai ya Corneille, parce que Corneille azwaki vision kouta na anzelo ayelaki ye atalisi ete abengisa Petelo bazaki na Jope aya kolakisa ye maloba ya bomoi. Tomoni ete Petelo ayaki tango abandi koteya bato wana babikaki makambo nyonso wana babongolaki mitema basali conversion babotami mbotama sika en même temps baye kozwa libatisi ya Molimo Mosantu wana kuna na lobi yango te. Donc nyonso wana ezali musala Molimo Mosantu azali kosala kati na mondimi. Donc mondimi nyonso oyo ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi po mobikisi na ye, finalité na ye soka azali élu, soka azali moponami, finalité na ye
esengeli akoma na eloko abengaka a expérimenter justification to kosembolisama sanctification to kobulisama pe baptême du Saint-Esprit to libatisi na molimo santo. Donc eza na libatisi ya mai na koma na nkolo Yesu Kristo pe libatisi ya molimo mosanto. Donc ezali nyonso wana po tuni relation nini ezali esangani na ndenge nini baptême nouvelle naissance ezali nyonso ezali mosala oyo babengi ya salut ya mutu. Donc nyonso wana salut ya mutu ntango mutu abiki solo oyo azali moponami akomaka tina libatisi ya molimo santo en passant par une véritable nouvelle naissance. Vous voyez, donc ezali nyonso wana eza kosala lobiko en réalité. Donc mutu oyo abiki okoloba lingala kisolo mutu oyo abiki be azali mutu oyo a expérimenté repentance ya solo, conversion ya solo, mbotama ya sika solo pe abatisami na molimo santo na ndenge ya solo. Neye wana babengi ete abikisami solo. Alors, est-ce que ça veut dire que mutu soka abatimi abotami azwi bati na molimo santo abikite wala ezali kamosusu. Mais ndenge na lobaki na ebandeli sur le plan pédagogique likambo na likambo eza na esika na yango. OK, d'accord. Voilà. Bandeko balandi touti koyoka ndenge asemboleli biso mbotama ya sika. Touti kolanda bino bandeko na biso ba internaute. Bino baye oyo bozali ebele na Prince Ngangu télévision. Toyoki mituna na bino na banzi ezubiano na yango. Ngala zala kaka molobeli na bino na yakida solola na frère Kefa pona ayeba kopesa biso oyo etali pole na mbotama ya sika na oyo toyoka kambala oyo elekaki na nzela ya kobatisama na mai. Ndeko Kefa botondi mingi e tozongisi pe matondo ebele epai ya ambassadeur de la paix Ngangu Prince oyo ayebaki kopesa biso makoki pe bibundeli pona boyebaka ko landa biso. Nyonso tokosenga na bino bosabone nde botiaka mokoloto na bino na chaîne na bino bokoma bayike pour que sango oyo toza komemela bino eyeba pe kokomela baninga misusu. Toyebisi bino kimia ya kolo ezala na babuko na bino ezala pe na kati na bino pe na bandako na bino tokutani na mbala ya sima.